Et voilà, lundi, lelo tozali bongo, mercredi 1er septembre, plutôt l'angana loba 2021, et ça mokolo ya yambo ya mois septembre ya 2021, donc boye bola mon émission na biso kindoki politique ya mokona lelo wa plutôt analyse ka actualité politique et longo na bino po bokomela biso otindela biso ya bino makanisi awa to yembela bino bato nyonso ya ba tendance politique nyonso, en tout cas na loba ngota nyonso kinaza a politique nazana parti politique te nazana na kati ya politique te mais na lobela politique parce que naza journaliste o asala musala na yeki toko ndenge bino pe bande ko balandi boye biango pe bo sala toujours wana pona ko encourager biso na musala tozo sala merci mingi bozola na biso partout na mokili mobimba tozana na cadre émission kindoki politique ya mokona lelo wapi tozala toujours accompagner na plateau oyo et mesala ko yambela bino bato ya ndenge na ndenge pona ko pesa makanisi na oyo bongo kotonga mboka na biso République démocratique du Congo, mboka ya bakoko na biso mboka o ezali bongo héritage commun o tozali ko partager biso bonso bisika wapi ozami na mokili mobimba congolais nyonso yeba ke mboka na yo eza bongo République démocratique du Congo. Alors lelo na cadre kindoki politique toza bongo na monsieur Dailan Kimakokabu azali communicateur il y a parti politique cher ya Martin Fayulu SID azali moko ya bai oyo bazalaka toujours wana na combat na mona mboka Martin Fayulu abenga kaye bongo l'homme du peuple monsieur Darlan Mbotenayo Mbote la grande journaliste Naomi Pila. Bonne santé. Ouais, santé ça vraiment bien Angolo Nzambe na kibonga yo moi ça va mais ça ne va pas aussi ça ne va pas aussi parce que kota la ndenge peuple na biso azo souffrir surtout bande konanga ya est na bosa na binote na pesi bino bambote place nyonso bozawa na lobaka tango musapezo bela nzoto mobimbezo bela lokola bandeko wana est baza bien te biso pe tozala pe bien te, c'est ça. Et à part ça to éviter ce qui pouvoir yandeko Chilombo Félix to lo baza pouvoir moko je ne sais pas na benga ngoya pouvoir moko dictatorial ou comment voilà ngo procéder nga po ozozela mituna naza mituna pona yo naza mituna plus de 15 questions pona on éviter so bata et pesa mena biso mokola lopoza moko ya ba communicateur ya lingomba SID ozena kati ya lamuka el Fayulu na musito po comme ba el mibale non lamuka eza moko lamuka tozana el kinganité lamuka eza non lamuka plus jamais il faut non nous ba kongoma nde baza bongo ba yebike lamuka premièrement eza état d'esprit lamuka eza ya président élu Martin Fayulu te eza ya le premier Adolphe Muzitu te eza soki ya ba vie na biso tozana bango te eza ya ngai de l'homme du peuple te lamuka premièrement eza ya peuple congolais. Oui, tant que nous sommes à Genève, avant que nous à Genève, à l'époque, tant que nous sommes en opposition, nous avons dit non, il faut créer une plateforme, plateforme, comme ma président et comme ma candidat président à l'opposition. C'est ça. Il y a un to créer qui la muka et na la muka wana to kenama comment tant que nous à Genève. Bah, pour qui président élu étant que président élu Martin Fayulu étant que oyo a présenté la muka na élection où il est na 2018 après là la muka tozali wana la muka ndenge tozaboué congolais bakolo ba ke daile l'homme du peuple tozio simba bato wana la muka diriger la muka na komi wana la muka eza mutu te. Mais tu bien que la muka sima tozonga na histoire parce que peuple congolais pas yebi histoire to ko keni banda histoire te to yebi que tango ba opposant ba ken à Genève pona ko pona candidat à opposition ba tiaki ba pona ki mona mboka Martin Fayulu sima ya deux personnes ko keni mupandi to tanga l'actuel président de la République Félix Tshisekedi na ndeko na ye Kamere o ba kenda ki na ba mupandi ba longwa ki na kati à Genève totikala ki bongo na 4 leaders ya makasi na kati ya lamuka notamment Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi kasi na kati ba close na bino elobi ke motunyo soza libre ya osala makamu na ndenge ACP nango pe aza président ya parti politique na donc akoyi ko décider sur parti politique na elongoli na lamuka te comment est-ce que vous pouvez ko exclure bat na lamuka alors que lamuka eza
ndongo le état d'esprit mais ça peut régir na clause nango na kati opposition. Maman Naomi na landio bien mais na oyebisa on a ba kongomani ba alanda biso omoni décision wana hein peuple congolais ne mutezwa kango ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba et ndeko na biso Moïse Katumbi tango ba ke union sacrée hein ngana bengango union des sorciers parce que sacrément ko ezana te hein ba semba zana te tango ba ke union sacrée ozolanda les peuples congolais a décidé. En français, baloba, on ne suit pas des lièvres à la fois. Tandis que, oza la lamuka, oza la lissous na union sacrée. Ouana ba génie ni wana. Bozo kosa peuple, bozo travailler te pour na peuple. Ba leader bango nyonso. Non, cause la leader ils a problème. Un vrai leader c'est nous les peuples congolais. Bangote, un vrai leader c'est nous les peuples congolais. Bato ba décida ka isa biso. Peuple congolais surtout décidé n'engé tout décider que na 2015 Kabila a glissé mandat to lobby que pas question Kabila a kotikala jamais ko glisser mandat n'est ce que sili biso peuple congolais ozolanda biso peuple congolais ndem to décider que na lamuka le président élit l'homme de 62% pardon Martin Fayoulou avec première pourcentage de l'élection et bien voté même si tout ça PV na biso cour oyo et comment qui politique hein cour constitutionnel les politique hein yo quand si vraiment que ça vraiment ba résultat moko ya bien hein Oyo Kabila na système nae Kabila déjà na plan nae a préparé déjà dauphin nae dauphin à Kabila ezala qui pas Chadar dauphin à Kabila ezala qui monsieur Félix Tshilombo ozolanda un vrai dauphin Kabila le président de la République actuelle. Bon selon vous parce que ngana ebi président azal légitime hein président azal élu au peuple congolais qui ndai ko voter na Samboula c'est le président Martin Fayoulou c'est ça Zolanda. Tokoma na actualité à l'élo mais population yebiso moi na classe batuni to mona ma examen eta inda kia so batuni au président de la République ezanani so akio koma ndengo zolobela na sur le plan légal les abongote so a fois comme président de la République faut sentir segeli po na mikanda nyonso à l'état ezabongo tozonga siko actualité politique ya mboka na biso lelo tozolobela likambo etali processus électoral oza déjà en marche eza entanché déjà allez déjà avancer malgré moi quoi na niveau ya ba confession religieuse au titre de l'eau bazoyo kanate na likambo consensus kasi Assemblée nationale et sengi que va entérimer bateau ba pesa qui déjà le 6 confession religieuse bino langa mbalamuka apparemment bozo telemelango. En réalité, ça peuple congolais vérité le beau télémela nini et là au niveau mon mabe et là que tout le monde mabe parce que c'est niwana est politisé on a le ça imité déjà comme politisé ils a politisé comment ndeko Félix Tshilombo azui mutune kadima ozolanda master naye alongole na poto kadima yawa bazui babambi kieko aza mutu église ya kimbangriste mais père spirituel l'église kimbangriste ndima ki yo la yango oyebi ke église kimbangriste eza église comment et bomimbo kanabiso si lelo biso peuple congolais tozo souffrir eza cause bane à cause église kimbangriste na te bango mutu ba sala ki jale lopo na Kabila bango mutu ba yana ba prophétie moko mabe baloba ke Kabila aza 4e président oyo prophétie papa Simon Kimbangu alobaka na habité so papa Simon Kimbangu prophétie wana lobaka so ba koko na biso ba yoka kangote ozolanda 4e président oyo nzamba tindela biso yende mutu akobongisa Congo eza Kabila wana Kabila zo faire souffrir biso Kabila zo nyoko la biso Kabila zo sala makamama bena kati mboko église kimbangriste ebetele mabo na kati wana boko reconnaître pe quand même que yenda sala ki alternance ko mboka na biso pour la première fois de l'histoire de notre pays to moni pe que président entrant na président sortant avec l'élection trichée hein l'élection ezalaki comment bango moko ba tricher bango moko ba yebi ndenge ba préparer kuna bango ozolanda alternance ya nini oloba mama Naomi ba ventir ya on lobel trop c'est trop ozolanda na sepela ne loko moko olobi que si il s'agit kukufa pona mboka na biso to kufa pona mboka na biso nous sommes des Congolais moi je ne suis pas rwandais hein je suis congolais 100%. Alors il faut na bunda pona mboka na ngai faut na bunda pona intérêt
il y a ba génération ils en a simane koya faut ba ya déjà tant bazo ya ba kuta déjà maramunyo sur les aides vraiment bien problème ezati ba Afrique d'ici ba salini pour le lot Afrique d'ici comment o ekomi le lot Angola oyo ba koma ko envier biso le lot to komi ko envier Angola ba pays belle Afrique ekomi ko développer Rwanda un petit pays wana ozolanda Rwanda le lot baza développer ba sala miracle ni ba sala hein le biso si to souffrir boye parce que to za batu moko balingi mboka na biso te balingi mboka na biso te de balingi congolais te so to za batu moko ba dirigeant mo balingi biso peuple congolais mais to ngato souffrir te vous pouvez imaginer n'importe qui ya Ndeko Kabila finga biso ba jeune 30 à 40 ans to za toujours na ndako ba parents na biso tandis que Ndeko Kabila bosanaki yende mutu azalaki tata ya biso ozolanda yende mutu ngabungisela biso nzela hein biso to yebike à l'époque so to sisi bakela si to kozwa misala mais misala ni nyango ba entreprise belé et comme qui tribal ozolanda okende na société wana foza la mutu ya ozolanda okende wana zala na DHDA hein okende wana foza la mutu ya ozolanda maman trop c'est trop déjà il faut que le bac biso kindoki politique spécialité na biso za toti que la invité tant de s'exprimer oui on a des particularités na biso kasi mituna il faut ba kisama so bozo le bac déjà salimi loko la processus ndenge zo kende les amabe bino bo proposer nini biso to proposer il faut ba consensus salama hein to vanda dialogue les sous namboko to lobby boye sans yango makambo ko simbate sans yango volonté peuple congolais ko salamati parce que ndenge baza bongo bango bazo salela ki bango d'abord ba salela pas que volonté peuple congolais balingi te que volonté peuple congolais salamati comment ça fait comment ça fait oh maman na ngai muta pesa va pouvoir les peuple congolais hein ezate ke ndenge biso nga dele ndenge na zaboe allez na zuige le président Eli Martin Fayulu na tie wana non hein tant peuple wana na 2018 et bimi libanda na sambula ba ke voter est-ce que biso to yeba ke ba ke voter président Eli Martin Fayulu to yeba kité mais lokola la peuple wana bango moko ba monaki ke bango mo ba lo ba ke moto atindeli biso moto nzamba atindeli biso eza Martin Fayulu oyebi ke tant aux à Genève ndeko Félix Tshilomba loba ke le changement s'appelle Martin Fayulu pourquoi lo bango pour yemo kwa yebi jusqu'à maintenant là omoni tant nzamba a créé moto a pesa biso pouvoir moko boye ceux qui pouvoir moko ceux qui na lobby likambu wana na lobby fwe kangama ozolanda jusqu'à maintenant o Ndeko Tshilombo yemo ayebi ke mboka na biso ti ezo beba boye mboka oyo Ndeko Kabila pesi ngai ti nazokoka na nga makambu te il faut nazongisa maloba na ngai sima ozolanda ndenge na loba ke le changement s'appelle Martin Fayulu pouvoir à peuple o ba yiba wana il faut bazongisa la peuple pouvoir na oyebi ke ndeko so il faut tozonga sima to okeli to loba actualité pe tozongela sima so faut tozonga sima ouais. La Mouka à l'époque et boyaka ba élection en 2018 ils avaient qui prêté pour nos élection na likambo Italie ba machine à voter contexte que moi na Mboka Martin Fayulu a qui ko changer qui nous a comme populaire pe azala élu oh opposé au moni eloko no lobby oza vraiment la raison parce que tout yango madame Normie to lobby que comment depuis to banda makambo maponami na mboka na biso na nouveau le temps peuple congolais salamate OK na 2006 Ndeko Kabila a triché ka ba élection volonté peuple tika ko salamate to yawa na 2011 Ndeko Kabila a triché encore élection to ye na 2018 Ndeko Kabila a triché encore ba élection si qu'on a 2023 tous en a pour ça que changement et salama changement salama c'est-à-dire peuple congolais a se retrouver moto yemoka ke pona moto wana a kota na ba fonction na ye pour na 2018 peuple congolais tant voté président Eli Martin Fayulu ndenge Kabila triché ki ba élection moyen président Eli Martin Fayulu asala ezate ozolanda yango to lobby
il faut consensus to vanda to solo là to dépolitiser seni pour seni wana ndenge za bongo za ba politicien peut-être ngai daile l'homme du peuple boé au mon appel lokola nazana moto ya IDPS wana azana bumbu na commune nga bumbu aza ministre provincial Osé Badi Banga ngai comment contre ngai a télématé parce que moi j'ai la population au baza simana ngai population baobi ke daile yo to tia maboko tela commune na biso boye yo faut kende côté kuna olobela biso mais moto to tia mais si gros so ki seni ezaka ya ba politique yebango ngai mwana mboka daile l'homme du peuple mwana bimezate po Chilombo akoluka kaka moye asani azongisa mutu na bango le président de la République excusez na silisa oyebi eza na message mo boye auté ko sala ba proche na e balobi ke ndeko Félix Chilombo alobi ke aobi qui est moko hein baza ko se croire que UDPS et koki kopesa e même si majorité parlementaire aux Hollande ya wana soki moye ezali que azwa majorité parlementaire na 2023 akozulango wapi akozulango na union sacrée siko yebisanga ndeko Chilombo na mboko de baba esko akozulango na ndenge nini yango zomona ba calcul les afo atia mutu na deni mais na yebisa yo toloba le peuple gagne toujours hein pour mutu a décider les peuple congolais le 15 biso to zala pe lisu libanda pour na barrer route. Non, tant que le Likambetali avant to kota vraiment na makambetali actualité tant que le Likambetali kobima na balabala bozana monopole ya balabala et puis bozo côté le système ya dictature ezali bongo instauré na mboka na biso belema nini obino beaucoup ti pour le baké dictature ezali na mboka na biso toboyi c'est ni politisé hein toboyi glissement toboyi fraude électorale. Non, on est à qui adopté dans l'Assemblée nationale. Bien, on parlementaire qu'on n'a pas une maman, quelle Assemblée nationale? Assemblée nationale, avec quel député? Bah député bazana, non, biso ba député na biso bazana légitime. Oh, wana bazana bazana illégitime. Na lobby biso ba député. Oui, yo éviter que comment ça fait-il que un président de la République aux en majorité parlementaire et ça la mala mbokani yo mona on époque ya Kabila zala toujours na azo tricher ba élection na 2006 a triché a vu majorité parlementaire Zolanda place au mona ki ba député wana baza ba député nommé bazui ndeko Chilombo ba bimisi ba proclamer président de la République azata na ba député té aux Hollande avec combien de députés de Chilombo zala na bango aux Hollande ba député nyonsu ba kena kawapi ya FCC et salama wapi na mboka nini aux Hollande ya wanto loba ke ba député wana baza légitimité au mona biso na lamuka biso na ECD bakata ba ndeko oyo ba comment ba postila ki bakata ba député na biso belé pona nini bakata hein. Commission paritaire boboy ko kende ba élection yango ezo kende petit à petit poto kende 2023 est-ce que bozo canapé que 2023 bino mutozo boya nyon presque nyonso boza après pour na ba élection tolobi boya biso to kende na maponami po ndeko Chilombo Félix 2023 mandat nesili ce qui a luki moyen a glissé mandé esimbate aux Hollande esimbate au moins quand ndenga lobaka na ndeko Kabila obike Kabila ceux qui be élection exacté na 2018 Joseph Kabila pe akozala pe te ngai pe hein daile l'homme du peuple parce que biso to lobela rande peuple nde muta pesa biso ndingisa ya roya ko loba na be tando na bino alors biso pe to lobby avec le peuple congolais to lobby ceux qui a luki moye be élection ça la maté yé pe kozala pété alors que constitution epesier mo beko ya kozala mboka kino installation nouveau président et constitution pe lobby ne avant un mandat moko constitution lobby que ça mandat mo article ni wana yango na ebisio madame Naomi abamata bakita mandat za 5 ans renouvelable une fois na lobby renouvelable une fois comment avant mandat ni moko 5 ans sali 5 ans na mandat les aussi là en 2023 et puis après se représenter le quoi candidat non quoi accepter ba bêtise wana
Hein? Bon, ceux qui a lobby, il y a un lobby, ceux qui a lobby comment azala candidat a problème ité, hein? Azala candidat a problème ité, mais yemo nenga za bongo ayebi ke ayebi, oui ka ba dur ne na ba Belgique, a beza vraiment passe na Congo pour nous ça la ta deux mandats. Toi ba ouais tali bongo marche ya la muka ouais sali bongo le 15 septembre ezali ko ya est-ce que bo yebisi ba kondi ya l'état ko bino bo tambola le 15 septembre. Tous un moment tu informé déjà ngobila ninga za bongo ayebi tu informa qui est hein ngobila ebi c'est-à-dire tous a tenté tous sur autorisation sur même pas parce que vous avez toujours on a pour un gang que basali biso boy bazong si boy alors que parfois bolande la penza logique tendenge zali mais logique inunité tous un pays mode démocratie maman hein tu informé bino torobima libanda c'est tout hôtel de ville tu informé bango biso les 15 tous à la libanda pour l'intérêt à peuple congolais biso peuple congolais pas le président élu comment pas le président élu étant qu'individu mais le président élu étant que citoyen congolais étant que mobundeli ya bana Congo ozolanda tu informé bango biso tous à libanda les 15 tous à libanda bana Congo bino place nyos bozwami les 15 na tongo il faut vraiment to barrer route hein to paralyser to lobby lokola bango bazana posa deuxième Rossi hein deuxième Rossi abi malisu na mboka oyoyo na lobby boya parce que biso to souhaiter ba mort d'homme to souhaiter ngo comment biso to lobby to kobima pour na changement mboka na biso mama Naomi tozo souffrir to koki jamais que to tikela bâtiment bazui Congo ba commission logo la ba bien privé na bango mo logo la société na ye asala o nyonso aligni même pas ngayo pe dailende na zabo un jour je peux être président de la République Ozolanda je peux être président de la République et comment est mutu moko te comment est biso nyonso bana Congo alors soko ozo sala mabe et lobi tege to tika ovandaka wana na ki mabe na ozo sala ana nga sala nga passe comme na social à peuple congolais a bien te bana na biso bazotanga bien te bana na biso maye est-ce que vous pensez que nyonso nga ke changer un coup de baguette magique à côté ka be pour nyonso changer maman na ngai Kabila le père tango ayaki dans 6 mois pas ma tout le monde tout moni un peu de changement miracle ni Kabila le père à Salaki hein miracle ni Kabila le père à Salaki mais il y a des moni bato de PSP bazo kangama bato ba détourneur ya mbongo à l'état bangwana bazo kangama n'est-ce pas état de droit et état de droit ça la pas na biso ba de l'homme du peuple oyo kakabo à Salaki outrage ngalo bangala koko sala outrage so na sali outrage c'est-à-dire na sali outrage pas moto aza légitime plus jamais na sala outrage pas moto aza légitimité hein état de droit pas na biso état de droit quoi ono bomoni ba kangi nani eten wana état de droit ezate na mboko wana eza ba aventure eza ba théâtre zolanda eza ba théâtre état de ba memie na mbo na IGF est dénoncé et puis justice est makambo wana IGF eza tribal hein IGF eza tribal musani bazo sala tribal maintenant kenda parce que pas en kati ya lingomba idopes na koyebisa yo maman Naomi le 5 mai 2021 monsieur 10 Mumba cousin ya Ndeko Félix Tshilombo ozolanda oyebi ke amenaça ki insulta quand même ici ba policier na biso bakangaka e dans batika le même jour à salaka 4 heures du temps batiki surtout le 4 décembre 2019 monsieur Dieudonné Lobo proche ya Ndeko Félix Tshisekedi oyo aza cadre na présidence kuna oyebi ke aluka ki moyen à imiter signature ya Ndeko Félix Tshilombo pour na kosani bango ba yebi ba cop na bango ba salaka kuna surtout affaire ya ba milice ki ngabua ozolanda état de droit zapi ozolanda to encore ba dire ya Kabuya o Kabuya lobi ke osimbi pouvoir na biso baza prêt ya kopesa ba militant na bango comment manduki ozolanda justice ko sala kinini mais justice nde ebimisa ki ke aza innocent quel innocent yo ki toza même si na ba image toza nango fils mukoko aka répéter ngo ezali
hein maman fils mukoka qui a répété en ezali quelle justice parce que état de droit on fait mon aka ba biso oyo hein ba biso oyo nde faut la la biso un directeur de cabinet un chef de l'état et le black théâtre et on a vandane na centre nganda eza théâtre nous sommes en politique to bi banje tout ndenge le kaka eza théâtre parce que ça peuple congolais ta omoni peuple congolais azali sous peuple oté papa Etienne Tshisekedi dialoba ikebola la pongia ba bébé peuple ana azali sous bongoté peuple déjà fongwa mais déjà miche peuple azotala système génios bozo sala wana peuple congolais azosala azotala bango ozolanda trop c'est trop kala mingi to tozokoba et puis tokomi presque na suka ya édition na biso moko na lelo oyo nini bozo kanisa pona 2023 apparemment bozo côté mais mwa mingi kasi est-ce que bozo kanisa pe ko sa lignée na batu mosusu ndeti par exemple na FCC baza na opposition pour kobo sala lingomba ya okeno bundisa ngambu ya mwana mboka le président de la République Félix Tshisekedi olobi bien FCC za na opposition mais biso toza na opposition te biso toza ba résistant différence c'est ça opposition il y a une différence entre opposition et résistance aux Hollanda différence c'est ça que ba opposant ndenge FCC ndé baza bongo bazo reconnaître directement pouvoir ndeko Tshilombo Félix or biso tozo reconnaître pouvoir na été. Vous voyez, parce que tu es biqué, tant que tu es ma ponami, bateau baganya qui élection et zala qui bicho. Alors, on a bayi bingue loco. Après, on a ça là, s'opposer contre Moutouana. Même pas, on ne peut pas faire l'opposition contre Ndeko Félix Tshilombo. Biso toza ba résistant, tozo rééquiper, tozo résister pour récupérer pouvoir et à peuple congolais baïba qui na 2018. Mais quand vous manifester, vous senga que basa la nyonso pour que bazongisa système électoral les amalam eza normalement pe lolenge moko reconnaître pouvoir en place tombo komeli gouverneur ya ville ya Kinshasa lokola autorité eza reconnaître pouvoir en place bino bolingi ni pour reconnaître pouvoir. To lobi bo tika na yebiso sous clair que au moins institution nyonso wana bato nyonso wana eza be institution nyonso wana eza illégitime. Aux Hollanda, il est vraiment illégitime. Réponse n'a pas sur y a une institution qui est illégitime. Aux Hollanda. Donc il est informé. Illégitime, mais vous c'est que vous vendez en concertation pour vous solani na batu basa illégitime. Tozali susu, au moins tozali sous na tenté ya kozonga kasima. Tozali sous na tenté, je pense que le président Eli Martin Fayulu na discours nae aloba kango. alobi que ce qui est déjà passé déjà. Non, volonté pardon, vérité désir ne koki jamais kotika là. Yebango lisola vérité désir ne banana yo. Bakoko na yo ba yo kutango. Au moment que ba ndo tricher ka élection, biso pe to bando créer kaka vérité désir ne fait salama. Vous voyez? Ouais, faut vérité comment to bando créer ka vérité désir. Tout ça vraiment la pour ça changement maman Naomi, si un peu changement même si éducation ba na biso ezala bien té. Voilà, émission Kindoki politique est comme presque na souka avant to lobela faire John Numbi wapi bakutaki ba arme na katia ndako na ye boyebi que ezali na moko ya ba polémique ezopesa mana o etali bongo kombo ya mwana mboka CGI de peso gi 5 abuya na kati ya ba examen d'état. Faut rappeler que alobaki pe que marche na bino wana eza théâtre mais ça il faut commenter sur yango n'est-ce pas que zalango culture générale les ensemble il y a ba connaissance wana comme dictature hein oyebi biso à l'époque pour malgré tout tangi na Sera Kabila to ba diplôme na Sera Kabila mais to tikali jamais au mona ba bêtise wana ozolanda to moniango tie tango bata comment to tanga ba lakisa biso na classe hein qui il y a des questions batangi sabiso pardon na classe que mutoyo asala o a découvert l'embouchure du fleuve Congo c'est Diego Cao ozolanda batangi sibiso na classe ce qui toke kuta question wana na examen d'état nous en a facilité à répondre ozolanda tant babi que mutoyo a composé hymne national na biso ozolanda Père Boka na Lutumba ozolanda so dozi question wana et que na nini na ba item ya bana na biso ba sala examen d'état bon reconnaître en haut mais comment ça fait que beaucoup de sa bana
eloko oyo bana batangi yango te bomonisa bana na biso l'actualité du pays. Quelle actualité? UDPS c'est bundi pendant 37 ans et là pouvoir actualité le ba chaque jour na ba radio na ba télévision mboka. Est-ce que nos enfants bazana posa ba reconnaître que ceux qui kabuya zanani bana na biso bazana posa kabuya ba yeba so kabuya zanani personnalité politique influent. Quel influent? Ndé mo ba ko tanga Martin Fayulu le lingeza non. Na lobby est-ce que bana na biso na lobby est-ce que bana na biso bazana posa ba yeba que Augustin Kabuya so zanani pour nini comment comme ici pouvoir na bango le pouvoir moko atako tu Mobutu dictature azala na dictature bongo te Mobutu s'est manifesté bongo te pourquoi est-ce qu'il y a bango Mobutu banda yembele bamba yembela bango te eza différent te na lobby tant au moni tant au BBC déjà éducation bana obomi vie ya bana ozolanda éducation vie na biso evandi na éducation na biso ndeto za bo so to lekaki na bande de l'école te mais maman Naomi to ngato za la auto za o te ozolanda mais lokola to lekaki na bande de l'école yango to za comment résultat nango yango to za o ozolanda bozui bana na biso mwana azoyi bate yeba premièrement d'abord courir à la raté ezana ba place misusu bazape na ba TV te bazwa na lobby internet bacha gratuité wapi ngala mona ngote na mona ngote na lobby à part ça maman Naomi à part ça au lobby internet parents où ils ont des difficultés parce que la plupart sur total comment la plupart il y a beaucoup de parents au bazaba pauvres Zolanda pauvreté pas na mboka na biso et koko zala toi pauvreté et koko zala na repesa pourcentage nango ata 99% toi pauvreté vandi na kati ya mboka na biso 1% de bazaba riche Zolanda sikoyo yebango maman oyo pour téléphone Android pour ça nango boye faut ça plus ou moins ça $50 $100 $30 comme si koyo moto yaza na capacité te aza position te yo somba téléphone à $100 en seul internet ndengeni bozui ke bo stopper makambo ba syllabus tout ça radio est ça partout dans notre pays tina fin fort quoi radio et ça partout là information et puis ça m'entend on sur la chaîne auto lobi omoni bana na biso misusu logo la courir à la raté azana tenter yolande formation omona na quartier moko boye na rotanga kombote bazana na courante mais est-ce que faut encourager ça mais eza loko moko te tokoki mais tokoki jamais ko encourager ngo base ezana bango te banda baye est-ce que ba penser pour na banana ba yebi que na quartier wana courir à la raté solution on a ba item pour la sima mona tanga ovanda ye ba que funa la information na ba actualité politique ya bazua makambo batangisa bana na classe bazongisa ngona ba item pas que kabuya soki azanani non bana na biso bazana posa koyeba kabuya te bana na biso bazana posa na yete ozolanda Martin Fayulu ba misusu batikali ba Moïse Katumbi bango bien na lobby bana na est-ce que au monde comme Martin Fayulu wana ebimakita kombo ya kabuye kende ko sala nini wana po ni ko komisa bana biso bazoba mwana ake na sali examen mwana ayeba te obanda wapi osuka wapi ozolanda obanda wapi osuka wapi parce que bana na biso batangi bien te bana ndeko Chilombo Félix akota na pouvoir bana na biso batanga bien te non tika opesa raison na COVID-19 tika opesa raison na banda il y a une différence biso batu oyo totangi na époque ya Kabila na lobi te ke na beteli Kabila maboko ozolanda quand même il y avait so tali côté éducation ça va so oui même si moi na auto aussi sa licence na époque à Chilombo otiena moi na aussi sa licence na époque à Kabila il y a une différence alors que l'autre comme la gratuité de l'enseignement nyonso ezo pesa ma gratuite na niveau slogan waneza slogan maman Naomi gratuité de l'enseignement waneza slogan d'ailleurs ça le côté attendre en école publique ou à foutre raté même si bana bandeko na ngai plus jamais na ko tangisa bango na ba école na ba futa te ozolanda yo lobi ke ba futa te mais ba futa ka tozana bato bana na bango bazo tanga na ba école ya l'état bazo déclarer ba mona gratuité ngote
On a des slogans, hein, gratuité de l'enseignement, slogan, le peuple d'abord, slogan, aux Hollanda. Alors, comme il y a sous émission qui est politique, rapidement, tout le balikambetali général John Numbi Bakoti Arsenal, il y a des armes, il y a résidence naïe, et puis babimisa qui vraiment ils ont des armes belées, alors qu'azaki le sous-général TP Nandengazwa qui fuite suite il y a Baktanga Ikombo naïe na dossier chez BAP Nandengyo sumakamno sondenge le kiwana likanisna bino ezakini. Bon, Narolo Baké, au moment John Numbi, à l'époque, Basal Bamabe Belé, hein? Ceux qui tous allaient dans la justice, moi, Malonga, et l'ingé vomé l'andé là-bas. Mais justice n'a pas commis trop tribal. Et mon akaka, batumi soussou, mais n'a pas comme soussou et mon até. Zolanda, faut être à la rapé, bakam soussou. Et tali kam soussou, boutier pela moutou mal à l'aise. Il est là, matata pour nous commis mal à l'aise, hein? Matata pour nous commis mal à l'aise. Et teni azo qui n'est prison a ebi que na ke pe malangai na ke pe malanga dans quelque so mona mtape mana makana ozo yoka o maman yoka no ba théâtre le ka kuna yoka ba théâtre bakangi eteni a commis na prison lobby ba avocat na ba sali déclaration o non ndengeza boye eteni a sali ni a sala ki crise. Il faut bimise li banambo kana biso taba ventir et comment on a théâtre y a on a bi justice na biso et à la justice moko boye logique hein et à la justice moko te tribal y a wana président Eli Martin Fayulu alobaka ke il faut ba réforme et il faut que ça la ba réforme institutionnelle aux Hollanda ba réforme ça la partout après ça aider à réforme tant ba bengisi na consultation à boya ki pe oya. Yango est-ce que to kende consultation on de ko Chilombo Félix a créé ki biso to kende kuna comment hein parce que vous avez ba idée pour na otonga mboka na biso pour est-ce que yo mona docteur akendo luka muta maladi to muta maladi nde muta kende luka docteur yo zobela ngai médecin ngana ya ko luka yo l'intérêt général en mboka ya l'hôpital ngana ya ko luka yo hein ngana ya ko luka yo to yo nde fo ya luka ngai Ozolana. Et le président élu soit qui n'a été parce que le peuple congolais ne mouté bien que ko tsama kolokuna te yoza président élu ah des bandits na yoza président élu na biso ka peuple congolais président Martin Fayulu nyonso asalaka eza peuple congolais nde mouté tindai asala ngote na ki sentiment ne bo alala la muki abimba mona sa likambo non peuple congolais. Donc c'est la peu démonstration de force na bino le 15 septembre déjà bande quoi été pèse ba bi pesa en théâtre bango de basa monopole bango théâtre biso toza parti hein toza parti des masses hein toza avec peuple congolais hein plus de millions il y a ba congolais au bazar derrière le président élu Martin Fayulu et je pense il y a biso ko tu ya rolobelate Kobanda 2019 tant le président élu Martin Fayulu utaka poto ayaka population et yao yamba ba mema na chipoi kolonga banda ko ça bazala wana na Moïse Katumbi na champion bimba le atikali isolé Katumbi azala na aéroport to tant to quand la muka kasi apu wana Ozolanda apu wana on a peuple congolais aux Hollande ba marche nyos to sala ke simbaka ba activité tout au salaka et simbaka ya on to yebisa bandeko na yebisa bandeko ya UDPS na landa ki Jules hein Jules a parlement debout wana ndeko biso to bino bo salila le ventre d'abord biso to salila le ventre d'abord te biso to bunda pour intérêt à peuple to au monde même si ba mange ndeko ane zotambwama alobi ke tout ça la passation de pouvoir avec Jésus-Christ hein pouvoir on est tous en le lot comme remela ba bon fort hein to mela ba bon fort ta ba ventir ta la ba to bongo azome automatique jet privé to mela ba bon fort hein c'est-à-dire biso to bundela to comment to luka changement peuple congolais bino ba black na bino wana bozui ba to ba vimba allez bo to roya barre route ndeko okutana na peuple congolais Gilles Nabendio Matoyi okutana na peuple congolais kokanisa te ke Martin Fayulu na batu na peuple congolais Martin Fayulu avec peuple congolais na Bendio Matoyi ezaki liloba na yo
pour na émission qui est politique ya mukolo lelo so il faut peuple congolais akanga iloko moko na olinga mingi za ba proposition pour ana suka émission do pesa ba proposition okanisi nini pour que makambo etambola la nyonso lobi loko mabe po docteur tant a diagnostiquer oza maladie boza maladie bo na suka na ngwa la ordonnance solution ezani solution la biso ezara moko première solution est que peuple congolais s'autolingi changement na mboka na biso il faut tout dépolitiser CENI tout boya ba politicien na CENI tout que la société civile maramunios en yami baleza que né na oloba Che Guevara loba le libérateur n'existait pas hein c'est le peuple le libère lui-même c'est-à-dire né toza boye biso moko il faut tout libérer Congo na biso c'était ça. Et si li pour la lelo kindoki politique ezalaki bongo na invité o yazali bongo moko ya bai lingomba eside ezalaki bongo monsieur Dailan Kamikambu l'homme du peuple monsieur Dailan Kimakabu nde na uti koloba yango l'homme du peuple ezalaki ye na yende tosolaki makambu mwa mingi na o etali bongo actualité politique ya mboka na biso to bakaza communicateur ya SID ya Martin Fayulu o ezali bongo na kati ya la muka plateforme o ezali bongo ko sangisa mwa mangomba politique ebele tokomi na soka merci ndingo ndima ko na mituna biso merci aussi merci tokutani le 15 pour la marche démonstration de force au Salema toyeba so ezali pe ya théâtre to pe ezali ya solo réalité en tout cas kindo politique ezali na pona ko accompagner bino bon so merci ndingo ndaki biso partout dans le monde tokutani lobby na édition mususu ya sika na numéro mususu ya sika na invité mususu toujours avec le même plaisir na lobata union sokoto longola ignorance peto lingamboka na biso na yango to souhaiter bino bon début à mois de septembre tikete mo etonda na makamba kitoko pona bino nyonso kasi nzambe pe abenisa République démocratique du Congo mboka na biso.